Voilà, mbote na bandeko nyonso boko zo occasion kolanda biso. Bonsoir. Soko biso na pokwa na bi bonsoir tika Yesu Masia o azamo correspond bix na biso asala bino bolamu. Bien-aimé dans le Seigneur, na ina message oyo eza pona biso nyonso pe pona couche sociale nyonso tout oyo wapi toza na bomoy, tozo vivre na sena moy oyo. Vous savez bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tozo vivre toyeba ke mukomoto okufa. Mukolomoto okufa. Et nyonso o toza nango ekotikala mukolo moko. Papa, maman, frères et sœurs, bakonzi, ba responsable nyonso, ndeko elenge mwasi to mobali. Tout ce que nous en avons mukolo moko ekotikala. Na ba condition mibale ya liboso eza lorsque Christ reviendra. Tangu Yesu Masia ya Nazareth ya kozonga. Et ya mibale soka mizongelite ya liwa ezozela biso. Liwa ezozela biso ekota na ba famille na biso. Ekota na bomo ina biso sa trompette ni tambour et frappakate et beta oui je vais entrer non 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 oh s'il te plaît sona ko kota te liwa ezwa batu na mituka liwa ezwa batu na kati ya ba bureau ezwa batu na kati ya ba avion ezwa batu na kati ya ba bateau ezwa batu na balolenge nyonso liwa ekota ka sans esenga permission. Donc ça dit quand le Seigneur t'invite convocation à convoquer eux-mêmes bien-aimé aux en attente papa nanga mokonzo zo landa ngai chef zo landa nga patron zo landa ngai leki na bino mwana na bino muninga oyo nyonso to pe leki to yoko ko sepela ko considérer ngai katikati na moment oyo zo landa nga na télévision pa ive nazana beaucoup de respect et pa inayo lokola oyo yo zali wana nde nazopesa yo balimenya ebelebele penza nazopesa yo botosi mingi penza parce que oza oyo ko ikozala liboso nanga na tang oyo nkolo a continuer ko salo bolam tout réfléchir que to okufa. Vous savez bilo msu toza nango tant okufa ba famille na biso eboto lango le msusu mona muto abotole loko na komi ko utiliser le msusu na vagabondage na désordre zo tambola nango zo sala ngonyo so ko linga ba tekio mabanda ku ba tekio biloko ebelebele ba kabuli mbongo tam su ba bendani tomoni batu bakufa ti lelo le msusu mapango msusu eteka mate. Pourquoi? Parce que eza toujours na ba conflit na niveau ya l'état zo mona ke famille nanu ba se réconcilier te et mapango tikala ndengwana msusu petikala inachevé. Monsieur Petikala ndengona batu bazo cohabiter les soutes monsieur batu bazo cohabiter mais ça tout il y a toujours des complications mais muto asala kiango o asombaki azasu na bo moité mais amona passe mais batu bakomo welango ba mona passe ya biloko wana te ba orphelin bazo tikala bazo souffrir parce que famille sont menacées. Bien mais na réaliser nyonso wana na lingena lo ba que vanité de vanité tout est vanité tout ce que nous en avons ils ont servi biso toko ko vivre mabele o eza malamu il faut za na via malamu za na mobanda ku papa mama nanga oza na mwami tuko se o e permettre ko se déplacer ka mais tout bossa na kate to sala karaté pour na siècle présent mais to sala paix pour na siècle à venir o eza lola le paradis existe papa maman paradis eza na message daina on a tongo lelo eza message ya ko bâtir ndaku na nzambe. Papa maman frères, sœurs, Nzamba Pambolio, Ozana Moi Misolo. Autorité politique, autorité militaire, autorité, il y a la police nationale, autorité nyonso, Bakambi, patron, Bandekoto Debriaka, étudiant, Ndeko nyonso Zola Nangai, Bakondia Mboka, Obozo Kamamboka Nabiso. Yaya, occasion y a de se présenter. Nous voulons bâtir l'église. Nous voulons bâtir l'église. Tolito tonganda kwanzam. Yango to la s'appelle. Libanga na yo, brique na yo. Eko sali sanda kwa tata. Bien-aimé dans le Seigneur. Église oyo biso tozo kamba. C'est une église oyo ngai leki na bino après avoir kosala 21 ans. Na sama kola tata na ngai wala kisanga makamwanzambe le révérend Dokuta Miguel Yessi. La 37e communauté des assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, KDC en sigle. Donc, nous avons une KDC, une communauté, une communauté assemblée de Dieu, nous avons Christ, nous avons baptême, nous avons l'église mère, le bon samaritain, jusqu'à ce que le ministère est bimi 21 ans après Tata Molimo, Tata Nangai Dokuta Miguel Yessi, après Sinzela Tuya Kosala Etonga. Etonga Obozo Mona Wana. Ndeko Bogos Anderson tope ndeko nangai
Gotekele bakoki ko illustrer église o bozomona to somba lopango oyo tant église ko ici une année na quelques mois to bande ko louer na salle de fête ML de Paris et na vision ko saila nzambe pa mukolo moso na kufi to Yesu masi azongi akanisa ngai na libota nanga akanisa ngai po lole pesa melangai to sala ki ba effort na sala ki première personne ya ko tia Pierre et bande ko partout à travers le monde, Bouchaki pe Pierre Nabino ti a on a Kinshasa d'être somaki lopango o ya liboso, bozomona sike tonga wana ezali. Église bozomona centre évangélique de la foi en Christ, lopango esombama ki pe to tongi ne bozomona wana na écart il y a 2 ans et demi. Pourquoi? Parce que volonté pe amour ya kosaila nzambe ezoumela katikati na biso. Simana yango église ko kisi 3e année. Na 3e année ya église bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la biso grâce, na ba contribution na biso to sangisa ki ko banana pasteur pour na bima ko ene ko luka lipa ko bima ko ene ko luka misole ko permettre ngai na ko soutenir musana nzambe pour être na komisa bana na nzambe te lokola ba marchandise pour na ko luka na luka ke loka ko lia et pas ina bango na banda ko serrer bango pour être bango ba banda ko souffrir te toma pour la lobby na zala ke pas ina bino kasi na zwaki na charge na bino te. Nazo parler kotali sa ete lokola tata benganga na temps plein te na simba kansengo pe na simbili loba na nzambe nazo sala nazo sambela to sangisa ki bambongo en commençant par moi-même bien-aimé dans le Seigneur papa maman zo ndanga na fauteuil ozola ndanga na bureau bufandi na salon libota mobimba to ozola ndanga nesika songolo na boutique moko oza place songolo na musala place ozali ya message on nazo adresser panayo na chaki ya muketa tapesa kanga libota na nzambe pe basangisi bana CFC Codef de la Foi TV to sangisaki nde to sombi mapangu mibale o ekangama na église. Vous savez mapangu eza pene na makadam ezalaka trop cher même bien-aimé dans le Seigneur. Et tant bayebi que bino bozana posa bo somba ngona volonté na bino boyebi combien ezalaka encore plus cher bien-aimé dans le Seigneur. Mais sous la grâce de Dieu après le confinement, pendant le confinement bien-aimé to bundaki ensemble komana nangai pena bana nzambe ya CFC Codef pe de la Foi TV bande gonyo to sombi lopango liboso to sombi ya mibale to sombi ya misato to komi na 3 parcelles to buki parcelle wana to bandi ko lukasko to tonga mingi bien aimé dans le Seigneur soki to yokaka o parcelle pasteur basombe za ya ye za non bien aimé dans le Seigneur à quoi sert mbongo mitoki ya bato ebele e koma ya ngai polobe condamné nga na kota lolate na kosenga na bande kwa régie to ya réalisation bati la biso élément ya secrétaire adjointe ya église ya CFC Mama Fanny Djonga parce que tozomi na kati ya 37e communauté des assemblées de Dieu otobengi KDC en sigle tolanda ndekwa tanga o eza certificat d'enregistrement certificat ya lopango mokanda ya lopango botala kombo nini eza na kati ya lopango et si to sali ce qu'on appelle la réunification to sangisi toutes les 3 parcelles ata lelo nga naza na bomoité bana nanga ba yo senga lopango wana te ata naza locataire jusqu'à aujourd'hui nazo louer nazo futela ndako mais na sepela ki to sombela nzambe mapango e komi déjà misato mais nga na tikali nano locataire bien aimé dans le Seigneur eza na kombo na ngate soki na kufi bana nanga ba kozwa relève te ya lopango oyo yango na osenga na secrétaire de l'église tolanda élément oyo ya secrétaire de l'église CFC oza secrétaire adjointe Mama Fanny Djonga notre sœur notre fille azotanga mukanda oyo ezolakisa ete lopango oyo eza lopango ya iglesia tolanda bongo na continuer sima papa maman frères et sœurs na singolanda biso attentivement parce qu'il y a un message au nzambe azolinga apesa yo ce n'est pas en vain au tomber dans message au quoi il peut ko rater mais pourquoi le Seigneur a permis à ce que yo kwa kolanda yango et nazo simba mana motema na ngai ke nzamba poni yo po oyoka message oyo tolanda élément oyo mukanda lopango bongo tozonga sima par la grâce de Dieu. Merci. République démocratique du Congo. Ministère des Affaires foncières. Certificat d'enregistrement d'une concession ordinaire originale. Section urbaine Njili, commune de Njili. L'église centre évangélique de la foi en Christ, Asbel, dont X personnalité juridique a été accordée par l'arrêté numéro
004/71 du 9 janvier 1971, tel que modifié et complété à ce jour par l'arrêté numéro 268/73 du 27 décembre 1973. Ayant son siège social à Kinshasa, 20 avenue Bombo, quartier 5 dans la commune d'Njili, et enregistré comme étant, en vertu des anciens certificats d'enregistrement, volume AND/77, folio 26, et volume AND/78, folio 115, annulé suite à un procès verbal administratif de réunification numéro 091/2020, dressé par le géomètre du cadastre en date du 2 septembre 2020. Reçu le 5 septembre 2020 au registre journal sous le numéro d'ordre général AND/14.938 et spécial ND/AD/1398, concessionnaire ordinaire jusqu'au 1er février de l'an 2045 du fonds indiqué ci-après. Une parcelle de terre portant le numéro 8318 du plan cadastral situé à Kinshasa dans la commune d'Njili, d'une superficie de 8 ar 90 centères 36 centièmes. D'après le procès verbal de mesurage et de bornage numéro 0200-2321/ND du 21 août 2020, propriétaire de l'État. Les charges qui grèvent cette concession ordinaire sont indiquées d'autre part, établies à Kinshasa le 5 septembre 2020. Approuvé l'ajout du mot ci-dessus. 018-1895, signé par les conservateurs des titres immobiliers, Jules Kilapi Pumbulu. Voilà, merci Bandegonyo Sonde Bouti Olanda. Moi, Nabiso Lek, Nabiso Fanny Djonga, Oyo secrétaire adjointe, il y a Église, Centre évangélique de la foi en Christ, Oyo Wapi Ezwami, Avenue Bombo, numéro 1 883. Bomoni de Konangai, Aouti Kotanga, moi, Nabiso, total ici était document autosommé le pan, et ça combat pasteur T. Ils ont un combat pasteur T. Papa, maman, frères et sœurs dans le Seigneur, tu vois, mabako beta maibele le pango ezaka na pasteur ba pasteur so asomi mapango ezaka bango ezaka église te ya na komema lisumu te ya okota lifelo pona mitoki ya batu oto sangisi pona le pango ya nzambe. Voilà bomoni mukande talisiete le pango ezana kombo ya centre évangélique de la foi en Christ. Ezalaki numéro 20 ya le pango liboso to sombaki numéro ya mibale ezalaki 19 pe misa ezalaki 18 parce que ça 3 parcelles o ekangami. Et tant que sombi, c'est qu'on appelle la réunification dans affaire foncière. Dans affaire foncière, ça va réunifier, va passer son numéro moko et l'on 18, 19, 20 et comme numéro 1 883. Bien aimé dans le Seigneur, to sombi lopang. Autant de documents peut-être que loba. Lopang wango to tangeli document. Vous appelez na poso mona mapang wango misato. Ya liboso. Yango na place tozo sambela tilelo ya mibale pe ya misatu eza oyo déjà esito bukaki e bana nzambe bazo fanda na ba culte ndengwana sans toiture na likolo et bazo fanda ndengwana na lingina la kisayo lokolo tali document papa maman frères et sœurs mokonza mboka esika nyoso zali ba konza mboka na biso ba konza la police ba konza FARDC partout bozwami ba patron ba PDG bana nzambe ndeko nyonso onzamba pambola yo nous avons biso bana classe ba étudiant ba mama mombongo bande ko mibali oto luka to bimaka tongo ko ke ko luka pe mo eloko bana na nzambe nyonso oyo yebiete ozana bolamu moko tata sala yo total élément oyo papa na libota mobimba bo fandi la gloire soit rendue à Dieu total élément oyo le pango ndenge nini oyo toti ko somba tango bazo buka na état oyo komi actuellement oyo tozana ngo sikoyo
tolanda élément oyo na nzela réalisation bon tokuta na sima papa maman frères et sœurs tika bolamu nzambe continue ozana bino na tango tozali ensemble suivez bandeko balanja de la foi TV mbote sike zwa mibino toza awa na avenue Bombo toyaki na église toyesiko awa bisika wapi tobanda koyangana bana CFC bana CODEF bana notre père boyemde tosangana tozaka tellement belé yango na CFC parmi balupango tosombaki tozobuka moko pour que bana nzambe basangana awa ngaso na sisi koloba oyo ngape na koti na bandi kobuka tadi bandeko bazana na kati na numéro 20 place temple ezali so ekoki na kati na ba respect ba mesure barrière nyonso ekoki na kati na distanciation ali bamsu ba continuer awa so be nombre ekoki awa bokati bazeli deuxième kill tokumisi Yesu Kristo wa Nazareth nzambe moko nzambe azana bomoi nzambe centre évangélique de la foi en Christ Jésus-Christ de Nazareth awa toyaki na centre évangélique de la foi en Christ toza numéro 18 église ezala na 20 osote moko ye awa parmi mapango tosombaki tozobuka Bonjour. Voilà papa nanga maman nanga frères et sœurs bandeko nyonso na beaucoup na respect et belé autobi beaucoup de respect na zanango et pas inabino je sais que naza suivi na ba autorité mboka naza suivi na bato o bazana ba discipline naza suivi na bandeko oyo nzambe achanga na mutema na bino oyo wapi oza bato ba discipline ya ba respect oyo bolingaka n'importe quoi te pe bolingaka bêtise ata mukete ni ba aventure oyo ko umela liboso na bino yango na nzamba pambola bino mingi pona marque ya confiance oyo bozosala biso lokola besaleli ya pamba oyo moumbu ya pamba liboso ya bampate oyo Yesu Masiya Nazareth mokonzi pe mobiksi akufela biso na ekolusu ya Golgotha mosala nzambe tozakaka baumbu ya pamba poto batela bampate ya tata po lobi bakota lola pe na sena moi oyo ba vivre nanu bolamu na tata katikati na bomoi na bango to uti kotala lopango bomoni lopango se sombami bomoni ndenge bato babuka ki omoni ndenge espace wana nyonso ezali mais to komi na problème to sombi espace mais toi tire ezate tonga mité tant vous les obeta papa yozana ndako ozana misolo mama ozana ndako ozana misolo yaya ya mukyo nzamba pesa ko ozana ngo mais tala ndenge bana nzambe soki mvule ezobeta ndenge peuple nzamba azopola tozana njili mezana bana bautaka bamonga fula bana bautaka na kindele na mitendi bautaka kasangulu bayaka kosambela na biso bautaka maluku bautaka bakitambo bayaka kosambela na biso bautaka binza bayaka kosambela na biso aye etonga na tata espace ezali mende kwa poli vous le beta poli na lito na élément oyo omona combien mutaye lo sambo ma poli pourquoi pas seulement que espace ezanango mais toiture ezate ndako etonga mité tola élément oyo na culte na biso ya mercredi oto nango ya ba prière ba délivrance à ba famille ndenge mabota libota na nzambe ezako pola sous la pluie parce que église etonga minanu te tolanda bon tokuta na nzela sima merci
Pela, bonjour. Bonjour, papa. Namoni Mboule Beti Bino Libanda, Moussale aussi la des années. Papa Langai, c'est un ami avec ma casque, donc ça va ma casque parce que Mboula, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Pour que Bandego va côté la c'est attendre donc il venait ça de ma. Toujours un maraba Bandimi na biso na c'est Mboula oh bazana la fidélité na le programme qui? Le programme qui ça lelo. OK, il y a un aussi ma parasolaire soit Kiti Boyambie. Kiti Boyambie, donc peut côté pour wana maître singa ke yamba wana sécurité ya CFC akeyamba sera ena se mvula ya boni ya mvula ezobeto ye kaka tokumisa nkolo. Merci ma sœur. Voilà, la sœur est venue sous la pluie. Vous comprenez, c'est comme ça. On est donc au centre évangélique de la foi en Christ. Ça se passe comme ça. Souka na mvula ezobeta. Voilà, papa, maman, frères et sœurs, bande onyo subotota l'élément oyo na bandi na kibomoto et salio penza pasi mingi. Na bande salio pasi comment na ke bana nzambi bazouta maluku bazouta kindele bazouta mitendi bazouta kitambo bazouta partout bazoya ko se retrouver na njili poto lukelongi na nzambe mais talande bazopola ba polite po sikezate non mapango eza misato mais nyonso na etongami te nyonso na etongami te papa maman frères et sœurs ndeko zolanda ngai autorité politique autorité ecclésiastique
autorité morale nyonso ya ba branche moko songolo ya na ngai papa, autorité mutu nyonso, autorité militaire, autorité à la police, homme d'affaires, papa, maman, frère, sœur, o debriaka to lukaka. Ndengeni to ko zwa mo loko poto vivre ya to penser na kotonganda kuna nzambe. To penser na kotonganda kuna nzambe. Ezali kamwa religion te. Onga nazana nga chrétien te ya. Ezali kamwa ki chrétien te. Mais ezali kamwa bolingo. Soto yebi ete nzambe o asala mukili o asala biso asa bolingo. To manifester ka bolingo. To manifester ka bolingo. Na yeli bosono oko ya ko senga koloba ete papa, maman, frères et sœurs to tongela nzambe ndako. Baptisons le temple de la foi en Christ. Mon église est la 37e communauté des assemblées de Dieu à la République démocratique du Congo. Naboyi ko nyoko la bana nzam. Naboyi ko kangama na bana nzam. Ko nyoko la bango na makasti tuzo senga librement. Ko bana na église kino ne sika oyo zwami. Papa nzama pambolo za na mwa misolo. Pardon min ko kanga mutema te. Ko kipete doctrine, ko kipete lo lengo sali. Mais tongela tata. Bible zolo bana mukanda na nzam. Na Luc chapitre 7 du 1er jusqu'au 5e verset. Luc chapitre 7 du 1er jusqu'au 5e verset. Bible lobi, il y avait un centenier mukonza ba soldat. A tongela ki nzambe ndako, mukonza ba soldat, un centenier a tongela ki nzambe ndako. Et mukolo moko, il y avait un serviteur qui était plus attaché na ye. Son serviteur qui était plus attaché na ye, abela qui au point de mourir. Voilà qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit atindi bancien de juifs ba ke koyebisa Christ que musali nazobela. Bible lobi basali bancien de juifs basali prière na lolenge o. Balobi Seigneur azo mérité okata likambo na ye po ete yende mutatongela biso synagogue, yende mutatongela biso ndako nzambe. Ya maladie mususu, problème mususu, protection mususu, sécurité mususu, réponse na problème na yo. Bitumba ozo komela yo. Oyo nyonso bakosa na mulili. Papozola na ngai mama. Nzamba li message okande zo simba mutema no ezala yo. Nyonso wana okoki kozala protéger, okoki kozala sauver, okoki ko avancer encore tango tongeli nzambe temple. Tongeli nzambe etonga na ye. Mabele zali meko tonga. Nzamba ko simba mutema na yo. Ozo senti kati no lobi mukena zana ngona kopesa. Ndeko msoko ko senti na kati ya mutema ndena zoloba. Kenazo charge na tongela nzambe ndako. Natika histoire nzamba kansanga ndinga kansa centenier. Yesu masi atika ki batu nyonso alobi na okena ndako na ye. Yoka ye moka alobi naza dini to na ndako na kokate naza mukonza ba soldat. Na loba na soldat o yaka ye oyo kenda ke kenda ke mais na kokito na ndako na ce qui veut dire azalaki o azalaki digne tendenge moka alobi. Je ne suis pas digne que oya na ndako na ngai. Mais Yesu masi alobi liloba moko. Alobi dit seulement un mot. Yaya tant so zo tango kenda kwa nzambe te. Ozo kapé tante mais tango tongeli nzambe. Nzamba za iloba oloba. Oloba nzambe loba tali loba moko. Po pema na bomoi yo mtozo pesa ngai. Loba tali loba moko na problème oyo ngana zala décanter na yango. Nzamba okota likamu na yo. Na Agé chapitre 1er na verset 5 kino na verset 20, verset 10. Agé chapitre nango 1er verset 5 à 10. Nzamba lobi yango na bozo mona ba complication na ba vie na bino parce que bozo sepela bo bongisa ba ndaku na bino. Bo bongisa ya bino nyonso menga ndaku na ngezo kufa. Bo kende bo buka mabaya bo tongela nga ndaku nga na koyoke sengo penga na kopambola bino. Ya occasion est là. Baptisons le temple de la foi en Christ. Baptisons le temple de la foi en Christ. Mokonzamba konzamboka. Tata, maman, frères et sœurs, mon ton de konzamba pambolo na misolozo senti douleur wana komisa message pa ya papa. Papa komise pa ya maman, yaya komisa pa ya ndeko songolo message oyo. Komisa na de la fative ko zonga katangu na tangu efandi wana pe na de la fative ya YouTube. Na sengi na yo. Motemo ezo simbama, yaya na mukioza nango, n'hésitez pas. Appelez-nous par ces numéros o ezawana. Et soko bengi numéro wana okoyipsa biso papa na lina salabwe na koyamba yo na téléphone. C'est juste un numéro o ezaka ka juste to tena église numéro oyo plus 243
94 89 94 94 89 8 plus 243 89 94 94 89 8 à la fin. Ce que béni aux gens pasteur de la foi, juste pour nous bâtir ndako nzambe. Juste pour nous bâtir ndako nzambe. O nzamba tio na mutema, yaya n'hésitez pas. Ce que pour l'ingo soutenir par virement bancaire. To olingi ko yako mona sika wana yomoko physiquement, appelez-nous par ces numéros. Même si vous ne voulez pas nous appeler, envoyez-nous même SMS. Comme la biso na WhatsApp, comme la biso na message normal. Biso to tanga to répondre ya. Même si vous voulez venir sur le terrain, oya ko tala yomoko pose ba disposition nini oyo ko leka na ko sala. Nous on a déjà commencé avec le P, qu'est-ce ça qui a simé zali. Mais okoy ko ya ko kitotali, to faire visiter yo talo lobi na ligna sala boye boye awa na ndako na nzambe bana nzambe bazopola na suka aba ko tia numéro wana ko mona ya compte bancaire na franc congolais pe na dollar o za ba compte spécialement ya église to bengango compte Ecclesia na banque moko ya mboka na biso compte Ecclesia donc compte wana eza géré na finance ya église ba ko tia deux numéros de compte wana ya franc congolais pe ya dollar so inza ba simo te mono ngosala ngo par virement. N'hésitez pas, faites ça parce que c'est un compte de l'église. Au bengi pe biso confirmé biso que na lina sala boye et ko za malamu. Le numéro est affiché ya papa maman. Ba konzi bozola ngai to tonga tempelo na nzambe. Voilà message on ngai ko pesa yo na tango zo kazo ko na biso ozui occasion oyo pamba te tata. Ya yo zo kazo pamba te, maman zo kazo pamba te. Nzamba permettre fa na salon na bureau siko zali. Oyo ka message o ngai leki na yo mwana na yo. Pasteur, on a titulaire, ton responsable mouné na katia église. On a na vision église à 4 ans. Église il y a 4 ans, le 6 novembre, 4 ans. Église à 4 ans, mais regarde les œuvres qu'on a réalisées sous la grâce de Dieu. Ce qui est mena yo, il y a des dessus. Ce qui est déception, il y a des soutien qui ko décevoir na musana nza. Tous les appels na yo, papa, maman, frère, sœur, tous appels na ondeko. Tika Yesu Masia Nazareth. O lingo tongela temple senti na mutema na yo. Abattre la bana na yo, abattre la musala na yo, abattre la nyonso yo, abattre la libota na yo, abattre la musala bi tout monde nyonso ba ko bundisa yo. Ya ya toza ko lala, mais bolamu oyo ndengo zo bâtir temple ya nzambe. Lole fonctionne ka ko fongwama pona ko senga protection na yo, pona ko bomba yo, oya ko timolelo libulu kaka ndako nzambe ozo tonga, atozwi tanga ko bondela te lokola centenier nzamba ko lobali loba moko, banguna na yo. O bazoluka liwa bazoluka ko bebisa nyonso yo mabulu ko fungamela bango o ba timoli bango moko ba ko telengana ba ko ya na mabulu wana po yo tongeli nzambe ndako tike salamela yo ndengwana ndeko ndimi na komba Yesu Masia Nazareth. Amen. Na ozela o papa maman obenga biso na numéro wana pour na contribution na yo. Merci botika la malam église CFC ezoi na veni bombo na quartier 5 na commune Njili numéro 1883 de tozawana na référence l'angeloise arrêt dokolo so na Sainte Thérèse route kimbanteke oromona musika te na Sainte Thérèse oromona église za Sir Macadam kolo Yesu Masia Nazareth asimi mutema na yo abomba yo pe akokisa posa mutemo ematikati kati na yo yebisa mama yebisa papa yebisa ndeko nyonso to sala musala o nzamba opambola biso ya ko tonga église o nzamba opambola merci mi na oze l'appel na bino kolo Yesu Masia Nazareth sala bino wala merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business
Et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.